Manifestation ya lelo ezali bongo biso toza na programme tozo kolengela déjà parce que tata ekolo na biso mokonzi mboka président Eli Martin Fayulu azali koya yango moni tozo komilengela déjà tozo yebisa peuple congolais que non peuple congolais bobongama le 31 président Eli Martin Fayulu oto vota na mbula na se ya mbula oyo to vota azoya donc na ngonga ya 7h biso photo za la déjà na aéroport ya Nzili to bangelo côté to koboma mutu te mutu pa koboma mutu azali te ezali mabele na biso peuple ezali biso ba peuple bato to chaka bango na kibokonzi biso pe bato chaye na kibokonzi na lelo yango to landaka ye to lobiete bino nyonso tu bozanga te to kende ko yamba tate kolo mokonzi na biso le 31 samedi na 7h tokozala wana toboyi na biso kanyamu nyamu toboyi na biso bato yo boye batindela biso boye te biso to sengi sécurité ya mutu te biso tokozala biso moko to mizalela ka déjà sécurisé poto mona ka muto ya sécurisé ka biso te batindela ka biso ba policier ba di progrès ba ko ya ba provoquer bino biso to provoka ka te yango tozo senga turo yo tozo yamba président na biso na respect na kimia na limiemie nyonso tozwaye tokende kotika ye ti na bisika akopesa biso meeting après avoir kosilisa meeting to panzani mais tozo yebisa lisusu bato oyo bakoyela biso buzoba biso toza basi na bango te chaque fois babomaka biso chaque fois babetaka tokipaka te mais cette fois ici en tout cas pardon tosengi pardon buzoba ezala te biso toyamba mokonzi na biso tozwaye malembe tokende kotika ye apesi biso meeting ayebisi biso oyo akenda kosala biso to président c'est comme ça monsieur journaliste omoni monsieur Fayulu abimi président Eli aye azonga lobina ko koma na ndako na ngai te il fallait na yebisa nanu peuple na ngai eloko yo na kenda kosala libanda c'est comme ça peuple azana souci ezate ba oyo ba monsieur voyageur oui na 3h oui na 4h oui na 5h non yango wana monsieur journaliste yako bakisezalité batika biso libre to yamba président na biso Fayulu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya Fayulu mekwise yaya Fayulu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya mfumu mekwise yaya mfumu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese Fayulu Fayulu mekwise yaya Fayulu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese ebwenge baninga keimba l'homme de cohésion ya mekwise yaya l'homme de cohésion ya mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese o Fayulu Fayulu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya Fayulu mekwise yaya Fayulu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese o Fayulu Fayulu mekwise yaya Fayulu mekwise yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya beto kwenda yamba yandi na kese yaya